moko chinois moko muntu mwindo bango nyonso basalisa bakisi patron tema nazali garde du corps akoloba yo garde du corps okokota mais koyebisa mutu te eloko oyo ena bana misala bakopona bao baza bato akati bato oyo patron atiaka confiance pe bango pe basimba mwa bakisi baopona bango siko nga na kovanda kaka boye akomona patron akoyebisa nga olinga akisi te nga nganga wana akosala ba ritual na ye ba cérémonie na ye na kati ya ba business na ye nyonso omona ba toilette nyonso ba kobwaka ba biloko mo amike ba biloko mo amike wana tangu ba client ba yoko kosuba wana biloko wana okota bango na masuba poko za ba tumisusu na kati ya musala basi ba latakisi po patron dominate ba misusu basi ba latakisi po ba benda ka mbongo na musala bazali. Mais souvent mes patrons, ba patron na zaka na bango ba ex patron, ba zaka impossible ko mona la bango. Po bango ba ndoko beta na mona musala. Leti statue moko muke. Statue wana mama Tiffany, statue wana ezo mela mai. Ezo mela masanga, ezo futa pe cigarette. Sata saka na rate. Soko salega erera lobi eloko, sa erera panis. Ako beta yo conséquences zali. Na kenda penza bona mona ka mona mwasi. Abiache abisherini kotaka na ndako abimisa ma moto soka chaki pona nani bwakela nga na kima na ebishe ratenga azamwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien. Le Nazarien, le Nazarien. Atako babako la kema futa na musakolima. Lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi. Koleke mapapu, masope mafuta. C'est un grand plaisir de vous rencontrer en ce jour. Bonne fête chez vous, la princesse de l'Éternel, toujours à mon poste pour servir le Seigneur Jésus-Christ. On est ensemble et il n'y a pas de souci. Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, nous bénissons le nom de l'Éternel dans cette émission témoignage qui réunit pas mal de gens. Pour la routato, la bola, moyo, zambasali. Je suis avec notre bien-aimé toujours, le prophète Ali. Pour couper ce témoignage là, j'ai dit bonjour prophète. Bonjour femme de Dieu, élu de Dieu. Bonne santé. Non, on a bien par la grâce de Dieu. Moi volume s'il vous plaît. Zambazo bate la biso vraiment ezangolo. Bato misusu na minitoyo, bakufi bato misusu bazana ba accident. Et ça qui était pour la volonté na biso, batangolunde ezobate la biso. Na ko pesa aussi mbote na balaleli nyoso na lobara un peu lingala malamute. Ce que je comprends mieux c'est l'anglais. Good morning à tous, everybody. Shalom, shalom. May God richly bless you. Ok, très bien. Nalina landana honoyembo sepela na opeminga. Le sako mokonzi bon tozonga. Régie à vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va.
afandi afandi assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika yeso fandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. On y va. Merci de retour sur ce plateau, prophète Malobanayo. Le lolo baki na bandeko itokolo basir étude ya ba démonologie. Mais ils ont vraiment étude ya ba démonologie. Moko beta ou pesa ba stratégie selon expérience na yo na témoignage na yo. Oyo vivre makambo ba ndoki ba démon ba magicien ba marabout ba sala yo et pesa o mayele ba ku okutana na yango imema tina ba prison ti na makambo so okutana ngo la o Kinshasa avant. Amen. Maman, merci beaucoup. Eza vraiment ngolu pour na kozwa opportunité plafond oyo plateau oyo to ya ko loba makambo oyo eza ya nzambe oyo kusunga bana nzambe oyo pe na parcouraki yango comme un témoignage vivant. Démonologie ezali étude biblique ya ba démon. C'est batu misusu net na koloba bakanisaka que tu ne peux pas étudier les démons, tu ne peux pas étudier Satan, qui va étudier Angelou, qui va étudier Nzambe, mais sans que étudier Makambo et Munguna na yo azo sala. Parce que Munguna azo étudier Adam et Ève, Munguna azo étudier Bisso. Mais c'est que démonologie wana eza étude biblique ya ba démon. Mais si on a un témoignage, parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je dois parler. Je ne sais jamais que l'obéilo ou une expérience. Je suis pas une expérience misusu. Je suis Deborah Brown. Azan un témoignage ba commis en un livre naïe about la règne du Satan. Mais ngana un témoignage oyo je crois bino moko tango ozolanda kozana ba secret belé oyo na ko révéler ya musindo. Batu misusu ba okamwa pourquoi mona ka batu na kati ya ba prison, pourquoi mona ka batu misusu ba kangami na kati ya prison ya pour prison eza différent. Kwa batu misusu bazana prison azali banda bataza na kati ya prison. Azana yena hospital bino bomona kaika azobela nzoka eza prison sata se acheye. Ba misusu omona bango ba prisonnier kanisi eloko asala ki libanda nde che kuna mais eza yango te. Eloko na eloko eza na molimo o ilandaka na sima. Ce qu'on moni situation, si ma situation wana kozali démon. Parce que Zambé azaka auteur ya mabeti. La Bible dit ça na James. Alobi Nzambe jamais akoki tenter yo o amemelo mabe po yo kweya. OK. Amen. OK, oui, vraiment. Continuez. So Nzambe jamais akoki ko jamais ko tenter na. So na ma étude d'immunologie wana ngamo ko na expérimentaki sans qu'il na savoir ngo na yeba ke eloko nini ezoleka na vie na nga na bimaki Congo na ke Sud Afrique ke ko luka banzela ke na bimana kende poto na kende ngape Canada ou Amérique mais ko fonda ke ce que l'homme dispose et
L'homme dispose, Dieu propose. Ce que l'homme propose, Dieu dispose. Ce que l'homme propose, Dieu dispose. Français na bino. Ok. Et l'homme na lobby wana plan na biso ezaki bongo mais plan nzambe ezaki mususu. Poste ki na kota ki prison te na ngana yeba nzambe te. C'est ça qui peut plan moko boye nzambe asayebi oyo so aki États-Unis a ozalande mutu moko boye soki transpile soki nini abando konza Satan pona baluenge wana tozaki nango. Mais heureusement tant on a koti na Sud-Afrique nazaki ka monika biloko tolobaka kolokota na nzela te vie ezaka na mibeko so ke kolokota biloko na nzela okosuka pe na nzela nakenda kolokota mwana mwasi wana kolokota ki kande na lobaki tant on a lokota ki mwana mwasi wana et ça là que Maman Tiffany eloko na zolo baza très important. Nakutana ina mwana mwasi wana à travers car babar. Moni babar tant tukenda ko mela. Tuki ko mela na kati ya babar wana tukutana na mwana mwasi wana de tukomi ko bima. Okay. Tant tukutana na mwana mwasi wana tukomi ko bima na biso copain copine na eba iteke mwana mwasi wana azaki mndoki. Azaki mutu ya mundu mususu. Mama na ye ndoki ya munene. Okay. Wazaki ndoki moko ya munene. Siko eloko ezalaki nini? Nzambe ye ko révéler nga tango nazali na prison ke place ozalaki mutu wana ozalaki ovanda na ye azaki ndoki. Okay. Na place na bando ko sala. Ba patron nyonso na sala ba patron 5. Bango nyonso 3 bazalaki mindele moko chinois moko muntu mwindu bango nyonso basalisa bakisi nga bomona ka batu bazana ba mbongo bazana ba batima bazana eloko nyonso ke bango nde bakolo bakisi c'est bazana kisi terrible nga na iba ateke mundela zana kisi asalisa kisi esi Maman Tiffany yo yebike ba mindele ba leki biso na kisi o mona bango ka gentil ko bazana eloko moko te o nini mais tant ba bimi boy bakenda ba place bakena bandako pe komona ba misala na bango ekangi ata par 1 heure du temps koza ba service moko ba cérémonie bazo sala kuna na kati ngape na yebaki te na lobi na luka musala na zu musala tant na koko moko mona ke tant na zana musala wana o mona ka patron tema na zai garde du corps akoloba yo garde du corps kokota mais ko yebisa mutute eloko yo ena bana misala ba kopona ba o baza bato akati bato o patron a confiance pe bango pe basimba mwa bakisi ba opona bango siko nga na kovanda ka boy akomona patron oyebisa ngolinga kisi te nga bi te eza problème te boko sala joka nga na zo observer eloko nini patron abomba ka nga ya natali boy bakozwa mai babengi nganga ya Swaziland o nganga ya Zimbabwe o ya wapi obini banganga o bautaka bamboka wana bazaka makasi bakobenga ya kovanda na palais au hôtel wana akologer pendant 1 semaine ou 1 mois. Tant qu'on loge bazo futa par mois car neti ba salarié bako somba place wana na kati ba restaurant na bango bako sala ba che biloko na kati ba fétiche bato bako yeba ikaka ba oyo baza batu na ye akati nde bako yeba de reste bato misala na ba client ba yebi rien yo po ndo mona na za garde du corps numéro 1 après patron on azali na bango après bango ezalaki ngai c'est ce qui a décidé ni business c'est au kangami ata ceux qui patron ebisa ngati gaso na lobby des au kangama yango ba Sud Afrique bazala jalousie pour ngai pour na nini ba position wana pour bandoko tuna nga ba papier za wapi patron za lobake chaque fois ba policier ba ye ba nani ba référer ngai pananga tanga ba koyaka ba policier ba ye ko intimider ngai ko sala po bato ko funda ngai mutu ana zo sala awa na niveau azo sala za na salaire alikolo to comprendre ta zo ko za étranger azo sala na niveau alikolo ba funda nga ba policier ba koya ba policier tamba ye patron bengi ka call appel moko na chef wa ba policier makambo nyonso ba policier ba limo siko na kabando comprendre pourquoi zo zo ba mbongo asa riche nazolula ya na libanda mais na ebiteke ba sacrifice nini pe azo sala ba koyana ba soso moko ya pembe ya mwindu ya rouge ba kokata bango mitu ba kosala ba cérémonie atana ndako wana te pe ba kokende place mususu na forest ba kosala ba cérémonie wana siko nazomona ba ocha biloko pe na biloko ya biso oyo batu tozo sala ba chaka ba kisi o mona ko ya bo on azana repas spécial ya bino nyonso
nga bino na kolia te na olia na ndako oh non il faut kaka olia oza a ochanga confiance te na cheki sikuna te nga bi ata so cheki c'est ça ngo problème te na lo bango na ignorance mais na yebaki ke place na utie pa ba parents na biso ayebisanga ko simba kisi te po auto sambela na yebaki ata so kisi wana ba chenga suka na usani ni na obimango zo na yebaki te ke soko bongo aminanu te so yebi nanu Yesu te so ba betelo kisi ata soko lobi koko na yo soki nani ako protéger yo e ko beta yo nani prapeta ngo yo beta yo yo ko yeba pete parce que kisi so bi beti yo o ko yeba pete o bando mona kaka ba makambo ma manifestation nango ma Tiffany nde naza boye na zaka victime ya ba kisi ebele batu ba mekanga depuis bo mwana nde naza boye baratanga depuis na bomwana nde moninga boye yango na yebisa ko ke na vivre vie prophétique ata muto ayebisinga za na munduki na banga ete ata muto ayebisinga ke track ezo ya ko bu tout ayo na banga lote parce que na yebi 1000 tomba ma côté 10000 à ma droite bête et quoi atteindre ngati koza ba dimension moko faut yeba kaka nzambe c'est de pousser na ka pembe na problème moko te et ça là OK oza la séparer na nzambe parce que monde c'est comme dangereux OK na côté patron nga bache bakisi na ore infesé bien bino tolinga ka banandos ba restaurant ya minene wana ba biloko tukinda kolia ba malewa oyebi mutu angoti oyebi te ke soki akenda ka wapi omona batu batondi mulongo bazolia na kati ya malewa oyebi mwasi moko alobango na anglais alobi la seule façon de prendre un mari o kokota na kati ya motema ya mobali eza na mlibu na nzela libu nga kanisa ya lobika koloba mais tant na tangi bible eza biblique la bible dit Adam tant Yves allié Satan zuye na nini na libu azuli susu apesi mobali na ye ekoti wapi na libu c'est fait mobali na ye siko azali penza siko akomi faible Katango aliaki. Moi, c'est pas ça. Il est faible tant qu'à aliaki. C'est pour cela que Jésus, tant que Satan est c'est lia, à boyko ilia. Alors, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Mais par la parole de Dieu, nous avons zolo. J'ai vite compris que le monde du ténèbre, si va adopter méthode douane. Les chrétiens, là, foufou. Disons les chrétiens. So tali, na ko moni so, na vana na ba chrétien belé. Na tuna bango. Est-ce que moi, on a bien ça, ça 3 jours, 3 nuits, à liété, à mériter? Est-ce que dans l'église, dans l'église, on a peut-être 3-4 personnes. Mais tu as plus de 500 personnes. Même les leaders. C'est pour cela que j'ai vite compris que Satan a joué comme chrétien mingi na mabumu na bango. Amen. So, quand ça va kisi, bakisi Satan a utilisé achaka ngo wapi mama Tiffany achaka ngo na biloko akolia na ba masanga o ba masanga o tozomela na ba bar boye baka biloko nini basalaka okuti kaka bar oki ovandie ngape na povanda na ngai mais j'ai ma protection est-ce que yo za na protection donc patron na yo abandeki ko benga na bakisa lolenga bando ko benga ngate ye azaka obligé que nazala kaka wana pa tant que garde du corps numéro 1 c'est la bande protégée tokolo ba ila biso mai non ngai na simbaka tangu na bandeko ko bela moi eloko mo boye et puis na bandeko lula moi simoko boye moi sana boyinga ndena kindara na yebisinga nga wana salela nga moi eloko mo boye nakende azaki PDG ya Spa obi Spa bank Spa aboyinga azaki ndemo ko boya ngala lobi moi sako boya ngati vraiment nena yebisi alobi asekinga ngango nda yebisinga non zwa poudre oyo ochango ene poudre wana patron nganga patron ayebisinga kufuta nga eloko te oyo omona ko pesa nga me kufuta nga eloko te yoza muninga nanga po yo sala patron nga pe na sala patron pour nganga ngwa bando banga ngai parce que yebisa ka patron alobi omoni na basali na nyonso oyo alinga ka kisite et puis ko sala erreur te ko gangila nde patron ko tuna ye atuni alobi
auti wapi atuni patron lobi wa auti wapi ngana lobi na auti patron ebisa auti Congo Kinshasa kuna na DRC lobi mais mwana na tango tozo tala ina kacha mulimo na mulili po bakenda ko tala batu oyo so zo sala patron kuna na Sud Afrique bakenda ko tala mutu ko tali sayo bakotali olinga te. C'est ça le monde là-bas. Bakene pa nganga bakolala butu mobimba bakotala batu misali nini azo sala fétiche mutunani azo sala eloko ko business na ye sale mat bien te mutunani ayena ngenge baki otala étoile na yo batali futur na yo bakokipe ko déterminer jour nini osisa musala bakokipe ko déterminer place nini outi ngaba yebisa bango kai ngana za mwana elanga ba patron nyonso bakende pa nganga tamba tuni bango bayisi bango oznan tamba bazo talanga na kati ya ba miroir na bango ya kindoki nde bazo mona lumière ena bazo yebisa patron bi mwana na auti wapi abi auti Congo DRC alobi mwana na za mwana ilanga to mona eti to mona kaka protection moko boy ngape na yebite na za na ngapa ye ngaba ndo yebisa makambo patron moko ayebisa ngai mususu ezalaki ba ennemi on azala na bango parce que musala wana bazo créer ba ennemi ba kenda panganga bango pe ba tango na kutai na ba misusu na prison ba ebisa ngai ba ebisa nga omoni yo fa to boma depuis kala to beto mama sasi oyebiki ba kutanga penza ba petinga masasi 0 mètre quand tu mona ba Sud Afrique ba chuba bango ba chuba biso ba mbeli ba congolais ba bomi ba sale nini boyoka ka ba sango avant muto abomao makile gangaka il faut que ne neutraliser yonan fa construire ça ba bomi ka boye ba Sud Afrique ba yebi yango tu sais les gens du monde des ténèbres sont bien informés que les gens de la lumière. C'est ça Jésus a dit. Il a dit les enfants de la ténèbre, ils sont très sages à leurs choses que les enfants de la lumière. Ils sont tous héritiers. Il y a Jésus. Tu vas héritier en Zambie. Mais un moment où tu as héritier en Zambie, Bible verset ni le Bible promesse en Zambie. Au moment où il a dit, il a pété place ni nezali. Il a pété Isaac. Mais que nous tout n'a satanisme aux musulmans, tout n'a qu'à l'eau Coran et le binini. O nini lobini akoye biso elo po satan asala ajeti. D'accord, obanda ko beta ozalaki na patron na yo to avancer na patron na ai na ozongi la place ya copine parce que na beta ga patron pour comprendre place na uta parce que balaleli il fallait pas comprendre place na uti pour na bima na prison. Donc uta déjà pas patron azam to ba kiss ba patron non ba 5 différents patrons na bando bima musala o na ke musala mususu na bando sala r moko ma misala 3 ya mais ce que ba patron majorité na bango ezai kaka bato akisi o ma pe amundela si alati penza nko ya tigre alati otali misu na ese changer net tigre ba auto kolati c'est bizarre ba to sokola ena makila bato tant au monde ina tongo boy au monde neti mutu mususu ayi akomko tangela batu nzoka kisi na yeza ko pour dominer pour ça batu mususu na kati ya musala basi ba lata kisi pour patron dominer iti ba mususu basi ba lata kisi pour ba benda ka mbongo na musala bazali mais souvent mes patrons ba patron na zaka na bango ba ex patron bazaka impossible ko mona la bango pour bango ba ndoko beta na mona musala mais nga jamais ba touchanga pour nganga la bango interdira bango abi omoni na bao nyoso kusimba ko wana ti c'est bon kolonga wana sikoyo babando chaba kisi banini bandoko ngana bandoko to yeba te mais je vais te dire quelque chose avant qu'il n'est pas escopine patron babiloko bando sala et bandoko affecté nga indirectement parce que samta banana semence toke na okende ka baseri wana nazo sala to bando bimana mwasi wana mwana mwasi wana na ibisi na ngena mona ba parents na yo o problème ezate tokenda to moni ba parents na yo to moni ba parents basala ika hypocrisie nzoka ezala mbala liboso mwana mwasi wana abimaka na étranger ya bimaka na ba sud africain nde akangama na ngai ngana ibaki te pourquoi akangama na ngai
nga nazomona kaka motu oh boboye ça toujours na ngai oh tokende pa biso tokende pa na bango a présenter nga bien zoso ba sisi ba ke ba tongi ngai bango nyonso nga bando yeba te ako ya kosinga ke bazolo ba kosa ngai ke bazolo ba makamu mususa kosa nga bongo ba lo ba la troza azai troza je crois ba tebele ba yebi ba trozas nde bazalaka basi kitoko basi kitoko akuna bango mingi na bango babimaka na ba étranger ba mindele ba étranger siko tant na komo kota na ndako na bango na moni eloko moko boye neti statue moko muke statue wana mama Tiffany statue wana ezomela mai ezomela masanga ezofuta pe cigarette statue eza na lidusuwa ya mukuse boye ba Tiffany na moni na bi na moni kaka yaya na ye azui moi masanga chi ndambu achele wana azui nini almet apelisi ache cigarette basi wana na bande ko melaka na bande ko pe ko futa cigarette non bi comment est-ce que statue azomela eza aspect azofuta cigarette azomela boki azomela shimboki mais soko mutu azomela shimboki faut za vivant faut abenda pour mutu amela shimboki soko bendite e ko kata e okufa bato ba mela shimboki se kura ba yebi eloko na zolo mais et puis asa mapoko ezaka bu e kangam mais bache bière pembeni na ye mais comment ye azomelango question ezali comment azomelango na tuni bango comment ezomela ba bino yo tika okomona ka kumela ba bisa eza nani yango bo ba bi eza koko na biso nga bolongo se albi kutika ye aza koko na biso koko na bango akufa kala ba bi aza na ndako mabi pona nini boche isko na ndako si ça kufia kende na cimetière ba bi non na coutume na biso il faut kaka ba esprit nyonso o ba kufa il faut regarder bango na quelque chose na kati ya ba statue ngala bi bo garder ka koko bo garder ba tumisusu te ba bi no koko po aye protéger ka biso na bi non problème ezate ngai enjoy moi si boy ko lia kuna ba ye o ba pesinga masanga na kena ndako na ngato bimika la mwasi wana na yeba te kaka chaque fois on a yeba kozwa statue wana ba balusango etalanga ngai ndauta la beti ba erreur bona tala boye namona kaka mama Tiffany namona masanga esili masanga ezaki nini esili chimboki esili siko yo yebisanga nani azana kuna na kati dena yeko mona mama Tiffany na banga ki fort na tuni bango et ça problème te pona nganga lobi non ça problème te wana za ko kazo protéger biso ngata on a kanisa iteke za dimon lobi ça problème te vivre na moisson vivre na moisson anti jour na kanga maki na sala na moisson na 2 ans na parler to vandi na bise ko zoazemite pona zo mata avion na kepoto mama na yake na église namona bango babimaka tant na yo visiter bango babimaka ke l'église alati bleu na blanc wana ba okende ko tambela la ba montagne mama na nazana bible ya munene boy bakenda osambela la ba montagne ngasiko na yebi pe biloko na te c'est na koti ya mboka bapaya na yebi te ba religion nini zawa ngaka nisi pe aza chrétien yepatanga bible et puis maman na yazo seka omona ko seka wana ta na zana prison na lobi ko seka wana eza bandoki wako seka moko muto moko azo sekisa yo azo chowa les po ayebi eloko azana intention nango namona naza très à l'aise alobi omoni jour okozonga Congo okoyeba keto gardaka yo bien maloba bandoko loba ta na komi prison na réfléchir ango na yo omona ke bando pesanga signe alobi yo tozo boma taona bando kota na ndako wana bango bazumuna soso tokotumba lelo tokolia soso yeo ya miyeli ye moko nzoka famille mobimba bazai bandoki ngai na yebaki te ngaka ka bongo ti basirwa na ngana lobaki bakendaka ko mpanga nga bachelinga biloko na kati ya soso pona kota prison makambutu nde na kota na prison et puis étant que prophète avant na kota na prison na mona kiango oyebi eloko salanga ki pe na mbanda ko zo ba position ba grade na kati ya musala ezaki ba nzambe ba ndo pesa nga ba rêve
après ça nga rêve na loti ke bato bayo betanga masasi na place na telema yaki ndenga siko na hotel ma place wana tetanga ba oya bakuta mtu susu ba beti masasi na kuta ba mtu asa ko mi bembe wana abi mais na lota ki nazali wana man tango na cheka ka mutema na lobi na ki ne vanda place wana te na ki vanda poste msusu ba beti mtu wana masasi ba kanisa izanga de bato ba lobi ke oyo mtu azana kisi moko ya Congo right tana koti na prison. Ok, makambo wana tangu na bandoko cha kisi wana pona mwasi wana esi bala nango après tant ba condition esi la kinganga pe azonga kuna yeko bebelanga ba ibisa ngambule betelanga ti mais mama Tiffany, je vais vous dire ceci. Nandi mela mu fétiche depuis que bon moi nandi mela nganga te nandi mela pe satati kutu na bando ndimate existak. Mais les jours na monaki ke fétiche et salaka. Problème nango ils la conditionnellement et puis ils en a conséquence ya mabe. Mama la damba suba oba ki la batu. Ezaki cité. Eza fétiche. OK, so ils bando salate pour ni zo beta batu. Donc le problème la moi ça na boye. Abakira na moto. Na kenda ndako boye na lobby nga na bossa na inache parapluie boye na sina che poudre ngo ba bisa nga chaque fois na ningi na mona na cha poudre ta na o cha poudre boye na ya kaka boye na parapluie boye na linga na kota na bi chérie comment ça va nzo na bossa na ke mbula ta me betak parapluie et sala ki moi ere e boa ki mayao kisi wana mai ezala avant chango il faut elongi na ezala okauka. J'espère que batu ba uta na ba monde ya ba kisi ba koyebiso eloko na yebiso eza vérité. Kisi na kisi eza na condition nango. Sata saka na bati. Soko sali ya erera lobi eloko, sali erera panish. Akobeta yo conséquences zali. Na kenda penza bona mona kama mwana mwasi. Abiache, abisheri nini? Kotaka na ndako, abimisa ma moto soka chaki pona nani. Bwakelanga na kima na yebiso eratenga. Non bien lobo nini abiko yali susawate ndenge alobela kina lobi peut-être qui sont inspiré nga etiki nga po kisi soki etiki okoyeba te wala nga masa se beta ngati juli ça c'est okota yo ndo comprendre que kisi bachaka ngo confiance te na kenda tona ke otala miroir na monika mai yao na moi mai bien mbula atala pe kisi yango poudre esili nganga mbebe asake nana e Swaziland dena yo comprendre na bi ezata oyo natika mwaswa na po moye nazongela Yesu ezata natika ka bonga na biba moni bobulingo kisi simba na moti. OK, so mwaswa na bando linga o copine wan je vais te dire la vérité ngana linga ye na linga pensa na motema na chape confiance pour ba clé ya mituka ma clé ya ba bureau msusu ba bureau na msusu na ya mbongo azaki nango aiba ipe na salaire nanga pour salaire nanga za yenkoni mais ya yeba kya parce que zaki ba fallait pas mutu te ayeba ngo parce que ce ba yeba kya nga kanga ba sud africain parce que nazo salango c'est na salaire wana patron yebisa nga ba patron bando yebisa nga ezala inconnu parce que aux sala misala batu ta 3 4 mais tu veux payer son salaire moins de ça ngala bando sala n'importe quel jour n'importe quelle heure na rosa oko benga nga siko patron ko benga nga ta siko abengi ngai na rosa. C'est que j'ai vite compris maman Tiffany tant nazo ya côté à moi si wana na mona na lobi nzambe tant na côté na prison na lobi nzambe révélé ngai pona nini oebike avant na bakotisa na boloko oebike na iba teke mwasi na ngande a témoigner na l'état na justice na iba kita ngana iba kika ke oki bakangi ngai po batu balobike na salaki na bomaki mutu na salaki 1 2 3 bakangi ngai mais sikoyo na tuni bango ba prévisa wapi biloko nini bani ba opesa ngate balobi yo vanda kuna après 2 jours yo apparaître dans l'état
na koma na l'état boye bakoselinga ke po ba policier wana tangu nazaki na bango tangu bakaretaki nga na betaki bango baku so tangu na betaki bango baku il avait dit na ngi ko mikumisa te na zaka ex judoka so na betaki bango baku so bakoyaki ba misusu nde bachinga munduki so ezali pas la force pour na yebaki na za innocent sko tangu bazwaki ngai bake ko fungola nga bakese belé po na kangama na prison po ba yebaki eloko bakotisilinga kuna eza na procédure mulai po bakanga ngai parce que bazana ba preuve te ke na bomaki mutu bazana ba preuve te ke na salaki makambo bongo bango bazali na kana preuve ke bakangi nga suspect mais siko nga bazo tuna bango na vie avocat ya l'état avocat wana bando tuna bango ba question ba ko répondre te nde ba créer ba lobby ke to fungola dossier ke abetaki biso bakenda fungola dossier basi bazwi ba papier na nga Sud Afrique basi bakati kati yango ba lobby comme ça ce qui dossier est simbité oya ma papier yo kanise kuna na kati sikota on azaki na nini na l'état wana amona ka na justice ba fongolenga case ya assault babenga ngona anglais assault c'est biko beta bato juge azaki ya mwasi magistrat alobi abetaki bino alobi oui abetaki biso talamde ba okosa ba policier ngo de magistrat alobi mais boza ba policier boza combien ba obi toza 4 pour moko mususu azali ko apparaître te balobi botoza 4 mais moko ayaki te nde balobi nde magistrat alobi siko ya betaki bino boza ba policier boza 4 ya za moko ya boza 3 mais siko pona nini bo betaki ete en tout cas je suis désolé ya za civil asa na tenir as policier te bino fallait bo betaka ma bende bo jimaka muntu moko pona za igayara na za mbinga de alobi dossier na aboyam bakangi mitu babi muto azobim nde magistrat tuninga ozana papier ya Sud Afrique awa ya vanda awa ya résidence na bi ba papier bazwaki yango bakati yango balobi OK suppose la home affairs a sale lo ba papier moko ya sika a sale bayo comme ça obima na sale application ki home affairs bango bakinda kuna ba baby signals balobi ko pese ba papier te basala penza ba mbrema parce que kozalaki mbongo na kati ya dossier na logique kotaki nde nini ba jour wana na bando prier ke na bima na prison ezaki prière moko boye to bengango prière dangereux bien aimé prière dangereux wana ezaka ba prière moko to bengango en anglais divine intervention c'est dit tant tozaki na Congo bando benga béret rouge intervention rapide c'est ce qu'on a lola pe kozalaka ba angelou o nzambe abengaka bango divine intervention c'est dit ba béret rouge c'est bango ba yaka pona mutu azo senga nzambe a intervenir immédiatement c'est l'obité lelo amen na yoka nzembo mo boyelo ba l'obité lelo c'est na bando ko senga nzambe a intervenir abimisanga na prison pourtant bazwaki ngai baki ochanga na Cockstad et bongoni prison eza prison eza kana se amabili c'est des prison na eza centuré na ba montagne eza pe na likolo na ngoma eza centuré na ba montagne na kenda penza na se amabili o mona ka pelouse o mona mukika na fenêtre c'est dit na kutu na sekuna bako chao soko ngika obima o sala bako chao ba chaîne na makolo ba tie ma chaîne na maboko sosko Zambé sko a pesanga révélation on a tellement natanga Bible mingi natanga Bible 10 fois na kati ya prison po na prison wana eloko moko te kota except o kota ndenge ba bota yo omoni eloko na lati siko o lata ngo ya rouge kana ezali monna na sale yango pona nini pour toutefois je vais me souvenir toujours là où Dieu m'a pris là où Dieu m'a délivré batebele batuna nga poni no lati makako boy oyebite ezali témoignage awa de lelo na ebaki to loba makambo ba démologie ne alataki yango pona faire comprendre que na nzambe alongolinga wapi na zwaka révélation wapi na kati ya prison au mona taso kotangi Bible na kati ya prison on a désert ndi nzambe alobaka mingi tanga Bible na yo komona Jérémie akomaki wapi tanga Bible na yo komona Moïse akomaki wapi du commandement tant bien mon ataba Paul tant bando la kokoma ba lettre na ye des pistes akoma ki ngwapi
là où Satan a tiré pression mini des places nzambe a grâce na mingi ya mona moko ba situation msusu il faut vendre l'amour so na koti na prison siko na bando sambela na bet intervention rapide ya nzambe écoute ba prière wana nazala nango ti lelo eza ba prière moko ata tongo komi na minuit bandaka na minuit esileka ba 5 heures c'est de bandi all power belong to Jesus. All power belong to Jesus. Au sala ngo 10 fois. Tant aussi si all power belong to Jesus, au bandi ko séparer la nuit et le matin. C'est dit combat moko sala makana 0 heure, ba benga ngo 0 hour. 0 hour. Et zalaka heure tongo e bandaka na tongo na biso e bandaka na tongo boité. Te bandana 6 heures te. Tongo e bandaka na minuit. So bato ebele bazelaka tongo na tongo. Oyo nzoko ba yebaka te tongo ya nzambe na tongo ya mutu ezaka nde moko te tongo ya nzambe ezaka séparation la nuit et non le ténèbre et la lumière, c'est ça tongo ya nzambe so di ezaka epasaka na minuit. C'est pour cela ta ba Israël nzambe ayebisa bango na minuit nde ange du ténèbre ako passer ko boma mwana ya Égypte. So délivrance ya nzambe bandaki nini na minuit. Zambé visitation na bandaka na minuit ezaka clash les ténèbres et la lumière. So et là comme maman Tiffany na yo comprendre que il faut avoir la révélation spirituelle avant d'avoir la révélation physique. Problème tant na yo komona que il fallait banda prier wana na banda prier wana na minuit ti tongo na zola la ti. Na émission 5 heures zo betelanga na oka présence ensemble ba ange lo ensemble ba entouré ba prière wana ezana ba point de prière moko mystique. C'est ba point de prière wana so zo betango oyoka penza retour na minute. So oyoka penza ba ange lo au sentir ba papier ezo bouger. Mutu akoya pembeni na yo poup petit na se. Elingi mutu te azala pembeni na yo. Pour temps wana ozo sala ba prière wana eza mentor na ngai nda pesa na Nigeria. Ayebisanga livre oyo apesanga livre moko boy livre wana eza publié te livre wana ezoloba de secret du royaume des ténèbres et les secrets du royaume des cieux. C'est des scores ezoloba mona l'homme de Dieu mona bango boy komona bango bongote. La Bible dit le secret de Dieu est avec les gens justes. Na interpréter en anglais na chango na français parce que ngai français des obetanga il faut n'attendre ngo lisusu pour na bossa na ngo mingi pour na vanda kana ba sud-africain nga na vanda na ba congolais mingi te ba sud-africain na vanda na bango na bi balang na bango na lobaka wilang de na zarabo na o balba te kosa nya teta nya buwa nya koloma kunja après na prêchaka pe na nini na kizulu. C'est pour cela ceux qui bazulu bazaba ba oyebi so faut ba hermo na bossa na na ebisa ba congolais faut kunja na bossa ne ke naza Congo. Mais so naza ba sud-africain na sentira neti hermo mzamboka na biso. Nous allons na bossa ni. Tamba oyebi sa étranger oza foreigner mazama kwere ne ba finga biso mais ngala na ebisa nani ngai na zulu. Palbi ya wapi ngana ebisa kwa Zulu Natal na beta bango ka bongo yo mo so baza nde yo kama kama na lo le comprendre que ya siko on va à notre mouton. Problème siko na yo komona na kati ya nini ya pasteur tanga pesa kinga elokwana ayebisa nga bien abisinga aya visiter nga na prison pour ba pasteur belé ba visiter nga na prison tanga yo kaka pour ba yeba kinga te. L'instant ba monaki ka ba tumsu ba zo témoigner ba no bumbima na ba prison ba zo témoigner qu'il y a un prophète là-bas en prison où ya sameleng pona ngai nde na monaki boye. Tu sais maman Tiffany quand makambo ebele ba témoignage ebele na kopete là o ba biloko ebele salema na prison kutu ngape na yeko vanda na lobi nzambe wa okosi wana okosi wana peut-être mutu wana obimisi na prison akosinga oyondo okosinga. Comment est-ce que mutu na sambeli pona ye akenda ko yiba na ndako caméra monana ki bien na batu misusu mais yo olongoli na kati ya caméra Mama Tiffany mutu akenda ko yiba na ndako ayibi na ndako na batu misusu mais na sambeli pona ye caméra wana na sambeli pona ye par la grâce de Dieu nzambe alongoli na kati ya caméra wana baki ko tala ngona justice azali susu na caméra ti. Ah mais c'est quoi ça?
Et ça magie au nini yangozo yipsana. Moutonga babimisi liban. Dieu peut effacer tes passés. Il peut effacer l'évidence. Il peut effacer tout ce que les gens ont dit que tu as fait. Comprends? C'est ça avec Dieu. Non. Na ko parce que makambo ba démonologie. Tant on a sali prière wana ba nini. Ezaki 6e jour. Na 6e jour wana, c'est la ça les fois ça la prière wana faut ça la 7 jours. Prière wana faut ça la 7 jours. Pour un 7e jour et oyebi yo moko loba na matin na yo jour mususu. Olobi ba nombre nyoso na kati ya Bible ezaka divine. 7 représente Zamba créa biloko nyoso pendant 7 jours. Na 7e jour yemo kwa sali nini repos. Jéricho ekoyaka na nini? Nzamba batiraka na nini 7 jours. Jéricho ekoye na combien? 7 jours. So wana baba 7 mususu wana tombé to compter en jour mususu. Au 7 jours wana balobaki na. 7 wana eza nombre de perfection. So tant bando sala prière wana ezali pe na kati ya ba livre wana prophète wana pesaki nga musala nzambe wa Nigeria pesaki nga pour ayibisenga tu es lit de Dieu et puis nzamba lingi oza na prison te. Tu fais ton mieux que tu sors. Tanga Bible livre oyo, tanga Bible na yo banda ba prière. Nga na négligea ki yango après ne ko banda ngo tanga na monike bazwinga na prison ya sama bili na zoka ngo depuis quand. Mais tanga na zwa ngo na prison ya sama bili ne na lobi nga tanga ngo na. Eloko ekotaka na prison ezaka Bible. Biloko mususu okende retirer ngo kaka tu par request na retirer livre wana pas livre ko tangama a pas livre eloko mo mususu te bike kota kuna te banini kota kuna te mais tango ko senga par request ko mike na za besoin la bik pour ne lopo ba obanga ke oboma omiboma kuna na kati siko bato belo bazo sala na correction service ba policier wana 95% bazaka ba sataniste ba gens satan. Bato belé au mona ba prisonnier au mona mama Tiffany au mona ba prisonnier au mona bango baza ba prisonnier na kati. Je peux te dire 50% ba prisonnier ba kota kuna bazaka bango ba prisonnier te. Bazaka batu o ba koti kuna sata atindi bango baya ko détruire ba homme susu basi ba koti bazaka innocent. Ya mona mutu mususu moni ya koti na prison za mutu abie. Mais tant abimi mutu ma be koleka ndenga zalaki. Jésus a lobby comme les démons bas bimaka pas mutu. Bakena bipaye démon tanga bimi ake ko luka 7 à côté ici biso to kanisi mutu ake prison nous ake prison ko sala nini ake prison ko sala nini ko baluka akoma lisusu plus que il était pona ni kuna na prison okuta batu basi batie ba marque ba tatou ba nini wana ezalango tokoloba ezalango corps mais il y a des gens qui mettent les tatous par alliance. Les tatous, c'est quoi? Les cachets là. Par alliance. Il y a les 26, il y a les 28, il y a les gens là, les A4, A4, il y a beaucoup de A5. Ce sont les gens qui mangent beaucoup, qui font la compétition des foufous. Il y a les 26 qui volent beaucoup. L'argent, c'est spécifié par l'argent. Et qui tuent, qui poignardent dedans avec le couteau bien. Le 28, ce sont les gens qui dorment avec les garçons, pas les filles. Même s'ils sortent dehors, ils n'aiment plus les filles. Ils aiment seulement les garçons. C'est pour ça que au moment où on a abîmé, oh, ça pédé, nous avons pédé, et ils ont peut-être à côté de place, nous avons coûté un mouton sous. Somolo. Ndéangwana. Ce que, quand on a eu ça qu'au jour où Maman Tiffany na lobby, tout commence. Ceux qui payent qui contrôler prison bien té. Pays wana dans quelques années, ils ont conformé comme les prisonniers. C'est pour cela que ceux qui boutique les prisonniers lobby, on s'en fout. Après quelques ans, après quelques années, bakobima. Après quelques temps, bakobima. Tant bakobima, bakutana bana na binote. Bana na baye, bakutana bana na binote. Bakutana ta na ba classe au bête idéologie. Les autres holo ba Sud-Afrique ils ont poignardé batou, bazo tchabatu ba okuboma ba congolais, ba oboma ba étrangers. Pourquoi? Les Sud-Africains ont vaincu, beaucoup de gens ont vaincu dans la prison. Bazaba esclaves, les noirs.
C'est pour cela bazana bakanda wana soko tali bango attitude na bango soko ke na prison na bango au monde na lobela bango mabete c'est ce qui est parce que se passe na prison na babe brutalité moko za la kuna ba bisa lelo côté yate parce que ba bisanga ba bi lelo côté yate c'est na côté yate pona nini balobi ozo bongisa basi na biso bakoma baba ndo boya biso ma bi basi na bino baba ndo boya bino pona nini parce que ngai na bisa bango ba boya bino ngana zo teli lo banza abite côté ya susu te soko te to chubio mbele ma biso kingiyo do yebisa ngana te na côté yate mais so ni zambe ayebisa ngana te yaka na mbele na yo chubanga to komona na kina peza na te ta onazo zonga zo zelanga na mbele fallait voir zambe akitisa ba mbila ba policier ba kwela place wana na bengi bango to yebite baye bakangi pe ba bizu pe mbele tala mbele yango mulai boy bayonet akotisa yango ndenge na prison to yebite na côté ba démonologie na kozongi na place wana tant nazo sambela 6e jour ils arrivent 7e jour ne fona 6 na mona ka porte na ngala 21 e fungwana Maman Tiffany, tu as Monica porte fungame. Boum. Nazaire au sambeli. Il faut na lia. Na ba jeune wana il fallait na lia kaka na après ezaki il faut na lia 21h juste au 21h30. Na au sambela po na fungola jeune na ngai. Na sambela boy. Na ka porte na sima na ngai fungame. Ngai porte kangama na 15h. Il faut ngama te laisse koza eloko mo boy. Ezaye important pour la prison na sia mabele fo za la yo moko na kati ya chambre na baluki bo na mona ka ba policier ngo pe na yebi bango ma bien loko nini na bi yo ba prière na yo wana zo déranger biso ka bi ba prière na nga zo déranger bino na ndenge nini parce que nga na zo prier est-ce que na zumbeli o loko mo boy na zo prier pour na kende libanda ba bi non tant que prier zo bebi sabilo na biso lelo to yera ko bomayo ba bi boyo ko bomangai na sali bino nini oh te ba prier na yo wana te awa ba prier mutu ko prier bongo sala ka te awa na bi bo bomanga jamais bo bomanga bo tika bomanga jamais na mona kaka bango ba balusi misu o msusa ko moseka ngana be na bi eloko nini wa na moni misu bango nyonso komi pembe kuna mibale bazali ba infirmière mibale koto ezaka ba policier balati kaki Maman Tiffany na bengi bona bi oh loko na omona na rêve et sa vérité ba bimisi boye mine comme au col natala air boy 21h na bi esa air aéroport ya bandoki bien aimé so yeba bandoki babanda ko bimana ba nini ko bimana butu air nini babanda 21h babanda minute ezaka wen tant ba uti pas satan basi bazuma kila abatu siko batimi bango mission mais avant ba ya pa na yo faut bakutana na mokonzi apesa bango ba puissance comme ça ba ya ko exécuter na minute de classe bandaka ya watolo ba démonologie et ça information la réalité sur les démons. Maman Tiffany babalusa misu na bango natala boye mine kolimeti lion na ya mwasi azalaki to bando benga mwasi wana ya policier omona ba police biso ba prisonnier to bando sala totali to mona mwasi kala mon père omona mwasi azalaki toko moko danger bois noir qui toka sala ba fier sud-africaine nous sommes na iba iteka zandoki na mona kaka boye po ya balusi misu bando benga la belle abalusi miso abimisi mino nabi Jésus oh nini ko benga kombo na wati nabi au nom de Jésus ko benga kombo na te bakanga nga penza bo ba changa penza tema na zaipe gosto meka ko sala bango ba jebo ba boki nga na se tant ba boki nga na se ba neso na bango pe ba luka miso balata ki pembe ba balati pembe na bilo msusu me balata ki pembe likolo po bazai ba nese za ba infirmière bazui ngai na se talande basalaki bazui mutu na nga ba chango na sebo bazui nga balalisi nga na se ka pembe na mbeto na ngai ba chenga batonga tala tonga moko zagi je me souviens très bien
moko ezalaki na mai ya pembe moko ezalaki na mai ya bleu ere moko na baserie ya mobutu kala ando yoka bato baboma bango na batonga banini na bando comprendre yango te jour ande na yo comprendre que batonga wana ata oke pa docteur bakucheke eloko mote batonga te mte bipso mutu nakoloba omoni bato bakoloba ke musala nzambe soko okutani na nzambe jamais okoma normal te na mtu batonga mte isa ekoloba makambo so mpe ya famille na ozoyeba esu totikakala okoloba bongo me ngai eloko na koyebisa makambo nyonso na oyebisa eza vérité tout que la vérité tokeni neti CNPP batese bango ne te na prison il faut na prison chaque après 3 mois batestaka mutu nyonso eloko nyonso et puis soko sali pe request osali yango batestaka na yaki ya libanda batestaka eloko nyonso eloko mote malade moko te batestaka sida batesta non yoka famille na nga ntango na ya leloko liboso ezali test okokotisa mutu na ndako na yo te auti prison oteste nano te il faut tester que mutu aza na etani nini bamona ta basymptôme mote ok ce que je vais te dire je répète encore mutu okoyebisanga n'importe quoi bato akoyebisanga n'importe quoi mais un homme akutani na nzambe Paul babenga liboma Jésus bayebisa aza na démon mais c'est pas que Jésus a la démon il parlait la vérité la Bible dit tout au monde les choses de Dieu lorsqu'on parle ça ce sont la folie mais à nous sommes sauvés c'est la sagesse de Dieu on comprend le nazolo je crois ce qu'on a neli ba témoignage nanga bien okoya komona ke nazo beta penza sete na bat oyo baza penza ya nzambe parce que la Bible dit tester l'esprit parce qu'il y a beaucoup des esprits ceux qui montent aza vraiment sérieux aza penza musali ya nzambe a testenga tant mama ya Jésus akutani na mama ya John the Baptiste tant apeseka mboti les bébés balinganaki c'est il y a l'esprit de Dieu donc bref oza na perte te oza bien na oza na perte ni nzambe aza na kati bon ça va tongani ezaki yani tonga wana ezalaki na kufa ya poison ezalaki poison ezalaki na kufa ko confirmer ça kozalaki bamekaki kanga mbala moko te na biso ke bapesanga 3 fois poison se bamekaki kanga mbala moko te bayaki lisusu bameki na nzela mususu wana ezalaki 4e fois nde docteur mususu oyo azalaki na kati ya likopa ya liboso nde ayebisaki ngai azali ya Tanzanie ayebisaka musulman moko boye azalaki proche na ngai na kati ya prison moko so tobimi tokutana na ye tolobaka swahili mpo basud africain bayoka te mpo batanzanien balobaka swahili so azali musulman nde ayebisi nga nakutani na docteur wana mpe aza ya mboka na bango ayebisi nga oyebi kozeyaka yaka mingi te na hospital awo mpo bakoya koboma awo abi mpo na nini alobi omoni te congolais wana oyo aza congolais wana makambo balinga basala ye banga baboma ye akufaki après asekwi siko yebisa ye mpe amekaka koyaka awa te soki azobela ayoka pasi eloko te avandaka kuna aluka nzambe abikisa ye ayaka na hospital te mpo ndenge toza boye tozela nde ye bakotya eloko na kati ya biloko mpo esala yo eloko comme ça yo osengaki okende hospital ntango oke hospital baozela yo na batonga mabe baozela na biloko mabe mpo batya yo ntango baotya okufi moninga na nga moko na bandi oteya na ye abomaki nayebise kutu koyebisa ye nayebise omoni nde ozosambela sambela na prison nde ozosambela sambela bayo aboma siko continue kosambela me koyaka awa te na hospital o te docteur ayebisi nga namela kisi epuis naliaka nayebise soki docteur ayebisi docteur aza nzambe te ok bon tongana ezalaki na kaka ok nakenda na kati ya balaliso na se babeti otonga babeti nga tonga ta sur place akufaki kutu nayebisaki ava batyanga tonga ayebisi nakufa te babi okufa nayebisi nakufa te
Tellement moni bazali na minu déjà misu na bango c'est baluki bazunga penza omona na yo omona ke ba vampire to mona bango na ba film bazali to yo mona ba vampire ba film ba série ba vampire moko boye azolanda mutu ameli makila nae na mona ki bango viva na kati wapi ya buloko na kanisa ke zayi ndoto mais zaki loko na mona ki ba chubinga batonga to ba siso chubanga batonga na lali sur place na kufaki motema tike ko beta nyos ezali ba 21h quelque na kendaka na kati ya monde de l'esprit to na ke kuna merci s'il vous plaît à vous qui na monde ya molimo pour la lelo to sukawa mais tikana tunu quelques questions rapport ninyo ezali o bato pe bakota kasho ba lando rapport nino ezali mina mtebimi aza démon tout ça tout quand ça va démon là ba bon on peut même so tekita musika okufi mais comme ba otubo ya tonga la 1 de 2 tant ba bomi yo ba salo mabe ba obanga te ke ba kondi na ba bazali parce que to bi ba batela ka ba prisonnier nde mo ko ba kopeso bikite po okufa na kati ya prison ya wana na lobaki toza na kati étude démologique. Il faut comprendre les magiciens, les satanistes, les vampires et les dreadlocks, sorciers, vous comprenez, witchcraft, bazandé morte, et puis babundaka bango na bango. Amen. Amen. Babundaka bango na bango. Moko yo kan sarake ba sataniste. Na ba magicien ba yokanaka no ba ko yokana soki lumière ere okundisa bango mais bango na bango baza bato papa moko mais babundaka bango na bango ba o ba yaki wana bazaki ekiri mususu ba o ba patron na bango baza ekiri mususu so il faut comprendre nde yangana tant est to kende ndo ya comprendre pourquoi ba atakaki nga boité il fallait y avoir na utaki 6 jours hein nazaki na déjà na sina latinini bonzambe 6 jours à prière nazaki déjà na sina latinini protection so ce qui a mekaki kata ko lianga oko changa mwa eloko oyebi eloko ngesale inda ndakufa so bango bayaki wana parce que Satan soko beti na molimo akoya et pas na yo physiquement. Disons na sambela pour na pasteur moko boye, pasteur wana a prié 21 jours et loko moko te par la grâce de Dieu, hein, c'est pas ma force. Par la grâce de Dieu. Bien-aimé, na prié pour na pasteur à Nigeria wana abimali bana ba kosela ki makambo ba tie na kati. Na prié pour na ye. Aibsinga sali 21 jours à prier loko tenga les pasteur to meka 21 jours et une semaine il y a divine intervention rapide ensemble. To meki une semaine aibisio le 6e jour nini beaucoup ya munene ya mwindu à côté la biso. Azolanda pasteur wana te azolanda nenga. Et puis ngana zai bébé na kati ya mulimo. Dieu pasteur asi ayebi nzambe depuis libanda. Mais on comprend le tena ici. Pourquoi azolanda nga lobi koloba eloko te lobaka na langue, lobaka na langue. Nazoloba na langue brikabo shandala bo kereba santala bod. Azolanda nga brikabo alobi kokima te poso kimba gagner biso. Baluka na place wana na obaluka toza na toilette na obaluka ka yi nya wana zolanda yete azolanda ka yi après nya wana tanga moniteur tozo baluka to lobaka na langue nya mpoko nyawu yebi mpoko ti yo zo confuser nga lisusu nga bi nyawu la le mamu nga lobi te après comme nyawu na tuni nyawu bien aimé. Peut-être déjà raison à langue, il faut excuser que pour ngai lingala penzande na zabo na obunda nango. Mama Tiffany ako sunga kutu na iba mwa lingala po ya beta. Poko souris. Nyau chat nini landaki. Ezaki chat. Yeah. Nyau nda landaki akotaki na fenêtre ya toilette à prison à côté les biso place tozala osambela. Nde ko kota biso na olo ba prison mususwa. Parce que au prison na kendaki eza prison samabila avant na kende prison na sambela pour la pasteur moko au par la grâce de Dieu nzamba bimisa ki a libéré ki liban il fallait tout ça la prière on a 7 jours on le 6e jour nya wana kota la fenêtre banda olandanga
banda koloba la langue breka bosha karabanda la bosha tango nazo kota kabwa zo baluka breka la bosha alobi koloba na langue mususu te lobaka la langue parce que bandoki wana bakoyoka place zo beta basete po ba demo bazoyoka langue te. Et ça, les anges qui sont en train de contrôler la langue. Parce que si on a la puissance de la langue, au moment où il y a la prière en langue et parler en langue. C'est deux choses différentes. So, na comme qu'on prie en langue, nous prier en langue, na ebisio nde wana ayeko bima. Tanga bimi nde ayebisinga ke mwana nini wana azainde mutu. Satan soko beti na molimo. Akozongela yo na katia physique avant zwa bénédiction na yo. Merci. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Après Koko Faya prophète Ali accueilli m'amener à mon accueil. Est-ce qu'il y a Koko Tasko yo ba démon on a le belapso à démonologie parce que ndaki ou comment toi on a rubrique koya le basuka numéro de téléphone. Le basuka first of all on banda numéro de téléphone 090 40 91 590. Plus 243 90 090 40 91 590. Merci beaucoup. Le basuka on remercie bandeko beaucoup mantaka puis ekosunga mingi. Là on lui commenter ndeko moko a bien comprendre tout zo tika moneti makamzu so zo ki otiki problème ezali moko lingala ezobetanga. Moko soki otuninga question ozobomba bomba makamzu ba bato lingolo exactement ni OK côté kuna ya kobomba to bomba eloko te mais to lobisa ndi na sagesse parce que ozama comme susu et ko babenga ngo titoyer ko pointer mutu ko condamner mutu so il faut to lobaka ngo na généralement na sagesse parce que ya blo mususu soki na ko loba ngo boye et ko créer ma ba conflit personnel na batu mususu. So, et tant que avec le temps, Maman Tiffany Torbanda Roloba, moko na moko, de révéler nyonso, parce que ici, on est ici pour vous informer, pour parler la vérité. De obimisa mutu nyonso nyonso, et loko nyonso bolingi to bimisa. Mais pour le moment, tozo tia fondation. Ceux qui balande le bozo landa biso, zala na patient, zala rolande la biso chaque fois, et puis tchaka ba commentaire, ya ko encourager, pe ceux qui koza correction, qui peut ko benga. Oki ko loba ngo na zana WhatsApp kana na numéro wana okipe ko loba o lobi oza libre nga biso to accepter la correction kenet Maman Tiffany azo corriger awa vraiment merci beaucoup. Merci prophète Ali na CP la ngolanda témoignage na la bokebina surtout zamba pambola bino papa Gilabala maman Lauriane bande connaissons ba kolanda biso en Afrique du Sud Marlène Bouyi merci mingi na Nekab ma sœur à moi-même Papa Kaïs, Maman Fouratabou, Nzamba Pambolabino, Maman Made Kebani, Maman Betty Kokede, Papa Deyo, Nzamba Pambolaji Ramokwa, et puis Alain Kiakala. Non, il y a Kiti na ba mesa. Ah, Atanya Ukondoko, Namona yo, Nachayo na Mwamba, na minito na kata bena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc, dès que tu as une galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres labino, moi, mon tio, dans un agence, mon boy, Nazareta. Sarita, c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pèse au foutu bon pour partir à Porto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence li susu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai menandimite. Na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate mama yebisa kai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources
même avec un petit rien. Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuga Bilogolia. Eh, Maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Obungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté? Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mopondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesika na elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pe